Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tozali na sango ya makasi oyo tokopesa bino na banzi ete bandeko babolingo bolandaki na ba bitando ya ba ekran ya ba internet na bino mikolo eleki ndenge nini ba annonce epesamaki ndenge balobaki ete frère Patrice a escroqué lopango ya bato pe a utilisé méthode ya force pona koluka meme ba soldat pona kokende kobotola lopango ya bato ba makambu ebele elobamaki. Kasi yango wana bandeko babolingo lokola Radio Zumel 1000 ezali radio ya ba peuple. Lokola Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kopesa bino tango nyonso tu ba sango oyo ezali kouta penza na source. Lelo oyo Radio Zumel 1000 esepeli mingi kosalela bino mwa résumé ya ba makambo oyo ya frère Patrice pe papa Mosi oyo azali kuna na mboka Congo. Lelo oyo tokolobela yango pe tokolobela ndenge nini tango mwana na ye apesaki annonce mwana na ye oyo avandi na Allemagne na ville ya Cologne tango apesaki annonce ke frère Patrice a escroqué papa nanga lopangu pe akangisi papa nangai wana toyokaki nde version ya mwana mais frère Patrice pe alobi pe papa ya mwana pe alobi mais na makambo nyonso tu ndenge papa ya mwana alobaki na frère Patrice ndenge alobaki en tout cas maloba nyonso tu oyo mwana oyo na kombo ya Mati Mosi alobaki contradiction na contradiction pe lelo oyo tokotiela bino na ba image pe tokolakisa bino esika nini ba contradiction ezali kouta. Bandeko babolingo tokoyebisa surtout na bandeko combattant boye. Oyebi ndeko soko ozali na problème ezala famille na obaza na Congo soki likambo eleki ou bien mbeba ekweli bango tango mosusu na mwa faute basalaki kolinga te lokolo ozali combattant oya liboso ya kamera obanda koganga pona kolinga koe tia bato ene na kati na mitema pona koloba ete tala bato wana bazali bato oyo bazali kosupporte Kabila tala ndenge bazali kosala bato te pona ba makambo oyo ndenge towuti kolanda papa Mosi na ndenge towuti kolanda frère Patrice. En tout cas bandeko bokoyoka lelo ndenge nini ba contradiction ezali na kote ya papa Mosi pe mwasi na ye tokotiela bino bandeko biso ezali Radio Zumel 1000 tokolekisa bino intégralité nyonso tu ya ba makambo wana ndenge lobamaki na ba image
bokomona esika nini papa Mosi azali kobosa na ba responsabilité na ye etant que vendeur ya parcelle na ye. Yango wana pona yango bandeko ba bolingo tokosenga na bino bo se déplacer te bozala kaka bisika bozali po ete lelo oyo tozali kuchela bino tokolobela bino ba makambo oyo bandeko na banzi ete bino moko bokoyeba sikoyo nani azalaki koloba bosolo pe nani azalaki koloba lokuta. Yango wana tozali koyebisa na bakongolais. Bakongolais ebele bavandi awa na bapoto na bapays développé ntango tolobaka ete bakongolais il faut kolingaka koapprendre tovandi na bapays développé biso kutu tokokolisa makanisi koleka bato ya Congo. Mais okomona congolais mosusu aza kobeta tolo ngai 20 ans 30 ans na kati ya mikili. Mais 20 ans 30 ans na kati ya mikili vanda na ye yoka ba raisonnement na ye eloko moko ezolakisa te ke asala 20 ans 30 ans na kati ya mikili. Bandeko ba bolingo tango biso tozwaka message oyo toyokaka epai ya mwana papa oyo Mosi oyo avandi na ville ya Cologne na Allemagne oyo abandaki koloba asalaki ba déclaration modèle abandaki koloba biso pe to bandeki kokanisa ete frère Patrice asali papa na ye mabe. Mais lelo oyo tozwi ba image to décortiquer yango bandeko surtout na ba congolais tokosenga na bino boye. Soki tango mosusu moto asali déclaration ou bien azali ko accuser moto olinga to ya mbango koma kaka po ete lokola lelo biso ba congolais tozwi opportunité même ya kokota kana ba internet oyo pendant 32 ans totikala komona yango te pe tozwi opportunité ya koloba liboso ya ba caméra oyo pendant 32 ans tozwaka ba occasion wana te ke tokoma kosala n'importe quoi. Ndeko avant ya kosala commentaire tango boyoki premier accusé muto aza ko accuser moninga na ye lingana no yoka pe mususu posima ozwa conclusion pona kobanda kosala ba déclaration. Mais tango tomonaki mwana oyo Mati Mosi aye kosala ba déclaration batu bakomi koloba mbala moko ah frère Patrice Boye mosali na nzambe lokuta ah boye bandeko wana ezolakisa penza bassesse kibuzoba oyo ya biso ba congolais. Mutu ya mayele nyonso tu ata bazali ko accuser mutu na merde balobi ka to monaki mutu yango banini mais akozela yeba mutu ba accuser balobi ke ya bomaki. Il faut na yoka ye nanu ba argument na ye zali nini eloko nini etindaki po pousser po akoma na point ya koboma moto. Voilà bato ya mayele lelo awa na poto toza koloba yango ba congolais bele bazo vivre kaka na kati na ignorance pe buzoba yango no moni ba bikolo mususu baza ko respecter biso te. Mwana mobali oyo lokola azali combattant awa na poto ye na yebi te soka zwaki ba message ndenge nini ba parents na ye ba yebisaki ye olie alandela nano etanke mutu ya mayele ovandi na poto mais ake kobenga caméra asali ba déclaration moko oyo kutu ba déclaration ngo lelo tango togimna ba déclaration frère Patrice eza ko tenir debout te mais lelo tokolobela wana nyonso mama Rosalie na ebite soko zali na likambo ya koloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaka bino Radio Zumel 1000 ezali radio oyo esika nyonso tu bamakambo ekendeke bamasolo ebetami pe moto na moto atire conclusion na ye biso pe lokola tolobi ete tozali radio ya bapeuple tozwaka pe bamakambo ezali kotungisa mitu ya bato to kotungisa bato na kati na mitema pona kolinga kozwa yango kolobela yango lisusu koetudie yango pona koéclaircir esika nini bapoint sombre ezali po ete bato bakoka koyeba vérité na bamakambo mingi oyo ezali kolobama entre biso na biso ba congolais. Bandeko lelo ezali kosala mawa mingi okomona un congolais atelemi liboso ya caméra azali koloba kokwakula mais tango koya kotala bamakambo nyonso tu congolais wana aza koloba yo moko bandiko
se poser ba question. Congolais les lors komi kaka na sentiment ya koya liboso ya caméra pona koloba po ete bato bayoka ye. Mendeko tolobaka yango tango nyonso. Caméra oyo ezali eloko moko lokola munduki. Tout comme ekoki ko pesa yo respect na miso ya bato, tout comme ekoki pe ko boma yo sans ke omiyeba. Pe respect oyo bato bapesaka yo balongoli yango mbala moko. Bandeko ba bolingo lelo Congolais akomi ete soki tango mosusu likambo moko esalami ou bien basali likambo pona ye soki akimi le premier liboso ya caméra apesi ba argument na ye pe alobi Congolais pona ye akomi komona ye ndaza na raison te. Bandeko ba bolingo vraiment esalaki nga mawa pe pasi tango namonaki mwana ya tata oyo na kombo ya Mati Mosi asalaki ba déclaration na ye liboso ya caméra epesaki ngai mawa mingi. Tango nayaki kolanda sikoyo déclaration ya frère Patrice, en tout cas nayaki kotala na lobi pona nini mwana oyo makambo ya famille na ye akoki koya kobimisa yango liboso ya caméra pona kaka plaisir moko boye bayeba ete un combattant basali ye problème na Congo na bato ya gouvernement ndenge kaka bamesana koloba. Mais en réalité tango tozali komona makambo ndenge ezali koloba mana ndenge frère Patrice alobi na ndenge papa na lobi tomoni ete vraiment papa Mosi azalaki na ba intention mosusu pona frère Patrice. Po ba makambo ezali komona na clair mais toko démontrer yango. Yango na bandeko ba bolingo ezalaka malamu mingi soko za kosala likambo na moto. Lingaka mingi surtout soki ezali likambo ya kodefisa mbongo bien likambo ya kotekisa eloko ba papier ezalaka bo signer ba papier. Na banzi ete papa wana lobi ete ye azalaki moto oyo asalaka na tango ya Mobutu pe azalaka na position moko ya malonga pe alobi ete ayebi mibeko. Mais siko na émission ya lelo bandeko tokotala soki papa wana ayebaki mibeko me asalaki ete akangela yango miso pona na ba makambo ndenge elekaki ye na frère Patrice nyonso tu bokolanda yango. Yango wana tozali koyebisa na ba Congolais soki likambo ezali botikaka kovova avant ya koyoka likambo wana malamu tina suka. Eza na bato mosusu nzamba pesa bango kaka chance baniata na poto me bakoma pe na poto awa pona bango lokola